MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Prophète Nema Sikate dans une révélation. Allo Biboui. Il ne nous reste que 4 ans. Les problèmes que le Congo traverse va se jouer dans les 4 prochaines années. Je ne vois pas le président Félix en dehors de ces 4 ans. Je le vois là. Personne ne pourra les déboulonner. Aïe, 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 dans les 4 ans ici, parce que c'est lui qui a cette mission. Ok. Mademoiselle Minene, Mademoiselle Minene, Mademoiselle Minene, la guerre des prophètes. La guerre des prophètes. Qui dit vrai? Et Natie des prophètes. Natie prophète Nema wa sali ba déclaration. Oh, nanga bon sous Natie prophète Fabrice Mobesu. Nzeta Mobesu. Pourquoi Natie ba mi bali? Nema zo représenter tous les prophètes oyo. Ba pesi bisakoli. Topé ba pesa bisakoli que Fati azo continuer ko régner. Et papa la biso Fabrice azo représenté ba prophète nyonso oyo bazali contre topé ba pesi ba message négatif contre règne à Félix nzamba rejeté kalatazo kufa pat balana prophète Fabrice bayebi kalatazo kufa negezana 2026 aussi la té bazo tout la masasi ba kopanze mutwana ya munene okutu negezana déjà roi divan zoya hein voilà mutune zotu na meza nani azoloba bosolo magambo yo nzambe sunga biso à ne pas oublier prophète Nema Sikate dans 2 ans passés vous remarquez, vous constatez azalaka au milieu topé parmi les prophètes na ba pasteur oyo ba zalaka zinga zinga ya fachi betonte. Pourquoi? Parce que il y a de ces prophètes et pasteurs qui privatisent et présidence. Pourquoi j'ai dit ça? 2 ans passés, vous avez fait une opération à Kingo. Vous avez se rappeler. Ce pays a erni na Kingo et l'eau moi bon. Fati a no gros temps pour la bienté. Ba prophétie bimara ya ndenge na ndenge. Prophète Nema avant opération wana azora message. Malheureusement ba empêchaka ye topé ba boyaka akutana na mokonzi ya mboka. Dans la vidéo moko, malheureusement ça fait longtemps j'ai perdu ça. Vidéo moi a plus ou moins 3 minutes. Il a dit ceci. Na Congo mobimba. Ba balana vidéo na ba yebi. Yé mo peta musupa rolanda vidéo oyo, il va se rappeler. Nema Sikate a déclaré tout haut. Il a dit en RDC il n'y a qu'un seul prophète, c'est lui. Ah oui, c'est ce qu'il a dit. Alors qui Congo mobimba prophète aza moko kaka Esaïe. Et par rapport bato balandaka bato bayebi depuis et bamsou baloba keno il a raison de dire ça. Pourquoi? Parce que ba prophétie tout Sikate na pesa en public est raté. Ata moko est raté. Par contre ba misusu ba ko meka nzoto. Toyebi tato aloba ki que je vois clair dans mon esprit que en 2000 élection est ce que 2023. En 2023 il y aura pas élection. Bizarrement il y a eu élection. Et certainement Bandeko, vous se rappelez, il y a 2023 hein? Décembre 23 non? Je crois. Il y a 2e mandat Fati. Voilà donc les restes ba ko tatoni ba ko meka nzoto. Mais Sikate nda balobi ye o tout aloba ezala vrai. Alors là, toi na ba prophète oyo
bapesi bisako likolo bake Fachi a 5 mandats. Makambo yo matata mponyo. Matata mponyo. 5 mandats. Au deuxième mandat, sikoyo nande bolinga va changer constitution. Mandat moi comme à 7 ans. Fachi à quel âge? 62 ans. Bon, tam soubenza mbapesi mikolo bele na sena moye. Donc dans les jours qui viennent, notre bêta gara, to bêta 7 par 3 combien 21. OK, au deuxième mandat. Hein? To content au bongo, ouais. To content au bongo. C'est vrai, celui va changer constitution et vous allez être mandat liboso. Mais to content au asali sali. D'accord. 21, Facha quel âge? 62 ou 63 ans. Ma nini au reine on a messilité de ti mandat ici là à comment on a 65 ans. 65 66 ans. Surtout avec 21 ans. Avant comme naï, avant on a 80 87 88. Oui. Paul Biya quel âge? Tata na Cameroun. Biola Paul Biya non. Paul Biya quel âge? So il 90 ans. Ah, avant comment? OK, je vois. Donc bateau va lobby, prophète va lobby parce que ebele pas prophète ebele va lobby amo. Na prophète ali boso na loka lobaki Fachi aza na 5 mandats eza on a mandat li boso sili namte. Na la na YouTube mais bon nazo ba souté kombo na ye elongé pe nazo ba souté. A lobby amona ki 5 kits. Ya Fachi ba vanisi Fachi na li boso ya mi ba lemisa tuti 5e a lobby Félix aza na 5 mandats. Na iba na nze kona ibila Fachi beto na loba 5 mandats na éviter na loba oka pona loba pona se pesa bashito de prophétique je ne sais pas mais na lobi te nzambe muto ebisinga OK pour nous bozala boko ote oloba non na pesi message ya ba oba loba ki to pe ba oba monaki et puis na mo pe na se rappeler na yemba mo bona éviter et ngene OK to ça l'analyse na nyazolo ba bosolo la guerre des prophètes. Et il y a de ces prophètes au balobi que non, Nicolas Félix Césaire Kotanga. Non seulement, et reine naï comme la souka, mais yemoko azo kufa. Tel que prophète Fabrice Moubessou. C'était à Moubessou. Par contre, prophète Nehema Lobi, changement à Congo, et Kosalema, dans, pour carte et changement et comment se jouer dans les prochains 4 ans où OK et dans 4 ans Félix sera toujours là. Et la Bible dit et on reconnaît un prophète lorsqu'il prophétise et que cela se réalise. OK? Bon, bien que ezalaka balobanini et ezalaka en fait nabenga onini mon malobi qui na ba français tous en cas bien que ma commis wana ezalaka incomplet ou ezalaka incomplet. Pourquoi? Simplement parce que les faux prophètes prophétisent aussi des choses qui se réalisent. Et on a lu qu'ils ezalaka incomplet. Ezalaka incomplet effectivement. Et parmi les critères à prophète, il faut y attendre mais ils sont incomplet parce qu'il y a des faux qui prophétisent et qui sont rappelés. Il y a un débat et l'autre parenthèse. Qui dit vrai? Bandeko babolingo Facha zanano. Bamsou balobite azasouté. Na calendrier prophétique je vois dans mon clair dans mon esprit. Je vois clair dans mon esprit. Bato clair dans mon esprit. Balobi bamsou balobi que non aza. Bamsou balobi azate. Clair dans leur esprit bazo mona ki azate. Nani aloba baso ibosolo suspense. Tozo zela 4 ans. So 4 ans koki Fachi azakaka. De ce que Nehema confirmé to ebiti. Et na 4 ans na so Fachi azate to souhaité te de ce que bato yo balobi ki balobi que non nzamba rejeté balobi ya bosolo nzambe moka yebi. À vous les claviers. Congo RDC, le premier pays producteur des prophètes. Tout ça on a minéralité
Oh, ma richesse en sous-sol. On a aussi des prophètes. Mbokoyo. Mbokoyo. Nzambe ka yebwa yebi bisika nyaso mema biso. Sinon, ngana na commentaire à bochate. Ngana yeli bino lichier. Bino pour commenter. mokili oyo namoni te, natangi na histoire ya monde namoni te, naluki nayemba pete toze pour passer Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler oui akokalala yo Yesu. Même na domaine ya sorcellerie nationale, atana oyo ya international, papa na yo kisangwa banzamba mokili yo, mopota kufa se kwa lokola yo Yesu. Nanya voyage a lokola yo, Tanyangwa koka nino ya wanzambe, uni masomo ya ekulusu konanga, okufose kwa kwe uzali nzambe Yesu. Nzambe moneno kitanase, olata nzoto po yo bikisanga, okitanase pozwe sikananga, ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu. Ozali Nzambe onkote ya okani na yo, ozali Nzambe obongwani te Yesu, Yesu. Ozali Nzambe onkote ya okani na yo, ozali Nzambe obongwani te Yesu, Yesu. Ozali Nzambe na bomoi papa, ozali Nzambe na bomoi yawe, ozali kondi oyo esimba bomoi nanga, ozali Nzambe oyo abikisa maladi, nakokende wapi Nzambe soki na yo te, likolo evangelo na yo yawe, mabele nyotelo na yo, ozali Nzambe, ozali Nzambe, ozali Nzambe mokote lokola yo Nzambe na ngoya olatike mo vandi na bosantu, ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tomo pe papa. Même
autrefois ngai nazalaki binzo ndokia kolianga lolinga lingi mais par son son na se métamorphosé osimingo sambwe maladie na biso olingo bebi naza toxique grâce à lui. Ntango akufi badeptine balobi keno akosekwa po nzambe bakristo basekwa alors po bafasilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda po ntango akolamuka abimaki lingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso doliaka ngulu te po milimo mobe ekotaka na ngulu so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpo na nga na yo